Dans les conseils du soir, bienvenue dans Perpétuité TV. Bonsoir chez vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mbote na balandi nyonso bandaka biso na chaîne oyo. Eza wabino perpétue. Na yesu liboso na bino nde bozomona liboso na nga. Naza na ba coconut oyo, naza na ba huile ya coconut. Ba huile de coco, pardon. Naza ba huile de coco oyo. Na yeli loko so na bandeko nyonso basi bao bazaka maboko makasi ba pomme de main na bango za makasi ntoto na bango za ka petete bandeko basi bozwa kiti bofanda lelo na yeko so na bino mwasi abongaka na ntoto makasi te mwasi azaka pete ntoto ya mwasi na ya mobali feza différent. Alors soki ntoto na yo na ya mobali tozokoka kodifferencie yango te, ndeko na nga zwa kiti ya kofanda lelo na yo solution ya kitoko oyo kosunga yo oyo koede yo okoka koyeba kolembisa poso ya nzoto na yo okoka koyeba kolembisa ba pomme de main na yo yo ozala soki opesi moto mbote moto adikaka opesinga mbote makasi boye tato opesi nango makasi te me ba pomme de main na yo ezalaka makasi yo nde toyei kosola na yo na journal lelo. Devant moi bozomona naza na huile de coco nde toloba tobenga yango coconut oyo naza ba huile de coco oyo na somba parce que huile de coco eza ekoma lokola habitude na nga ekoma lokola mode de vie na nga nazanga yango na ndako te po esalaka nga bien esalaka nga poso kitoko yango na bato mosusu mwa bato na nga madame ndeni poso ezalaka boye wi yo nayokolakisa bino secret na nga eza huile de coco coconut oyo nalakisa bino eza oyo nasombaki eza na kati awa eza oyo donc eza oyo nasalelaka yango chaque jour même bana na ngai basalelaka yango eza na kati oyo na mafongoli te oyo mpe awa eza na kati na mafongoli te vous voyez eza kokangama na bando osalela yango te mais oyo tandela sekomi mpo ezalaka fule nasangisaka yango okoki kosangisa yango na mafuta na yo toko mpe okoki kopakola yango apres avoir kopakola mafuta na yo oyo mpe eza huile de coco coconut oyo nasomba yango na Bath Body Works awa nasomba yango donc nde omoni bakoma awa coconut oyo eza oyo nasalaka nga moko donc nalakisa bino mpe ndenge nini soki omoni moyen osomba yango eza te ndenge nini okoki kosala yango na ndako yo moko osombi kokoti na yo ndenge nini okoki kosala yango yo moko na ndako. Donc bosinquiété te toza awa elongo na bino naye vraiment kolakisa bino bandeko na nga basi omoni mami libanda awa batie maboko okoki kolambela yango okoki mpe kopakola yango na maboko esalaka maboko kitoko esalaka nzoto kitoko nayebisaka bino so nali bino eloko nga moko na meki yango nano nde na yo lakisa bino elongola yo banduta moya lakisa bino lokolo na nga eza te mais nazalaki na nduta mo après accouchement nazalaki na nduta mo na lokolo na nga awa je sais pas si nazaka na photo yango ebanda ogene nga vraiment maintenant bajupe ya mikuse mais je vous dis ndeka na zone pourtant nazali na zero na banda koutilize yango susu te banda mona nzoto na kopakola yango me mafuta banda koutilize susu te mais nde nazongeli kopakola biloko na ngai na banda osalela na kala mona maboko na ngai eza différent mona yango eza même différent donc ekosala maboko na yo mona maboko na ngai eza makasi te eza pete bato bazwa chance ya kopesa nga mbote na loboko bayebi ndenge maboko na ngai ezalaka nde nzoto na ngai ezalaka pete bato bazalaka na nga oyo tozala na bango société moko bayebi ndenge nini
bayebisa nga madame poso no boye eza boye ndenge nini lelo naye kolivre bino secret na nga eza coconut oyo. Coconut oyo eza très bien pour la peau, même pour les enfants. Na utiliser yango to utiliser yango ndako na biso mobimba. Ekolimbisa nzoto na yo, poso ya nzoto na yo pardon. Ekopesa yango un forme moko ya bien. Ekolongola ba tache na nzoto. Coconut oyo eza très bien. Ndenge na lobaki oyo na sombaka. Nakola oyo nga mona salaka, oyo eza nga mona salaka. Na tchaka na kacha ya mlangi. Ezaki pendant la pandémie. Yango oyo ezaki pendant la pandémie. Alors blog ebe banda mona na te et j'étais obligé à somba et à kosala yango nga moko na ndako. Alors nakolakisa bino mpe ndenge nini bokoki kosala yango na ndako bato oyo bana possibilité ya kosomba bana possibilité te pardon ya kosomba yango mais bakoki kosala yango na ndako à base de cocotier ya noix de cocotier na masala bino ndenge nini kosala yango na ndako. To continuer kolanda, j'espère que beaucoup zala jamais dessus. Coconut oyo eza bien, eza très bien de konanga mwasi, ezo kipete za mobali, eza mwasi. Salela yango et ko permettre et comme ça ndoto na yo très lisse, très douce. Au mona yo moko changement oyo kokota na nzoto na yo soko salela yango. Ko salela yango ndeni, o salela yango na mafuta na yo, mafuta nyonso ko salela yango, salela yango ensemble. Ndeni okozwa mafuta na yo to comme okoki kotia yango okoki mafuta na yo na kati obaloli, c'est pas un problème. To comme mpe okoki kozwa yango opakoli à part ozosala yango séparé, c'est pas un problème. Juste kaka osalela yango epesa yo sembe na nzoto. Coconut oyo eza na problème te, ezaka ta na problème moko te. Donc eza bien pour na poso ya nzoto na yo esunga batu nyonso ba mama nyonso bandeko nyonso mibali o balaka maboko makasi ba pomme de main makasi makolo makasi ozana banduta utiliser coconut oyo every day chaque jour. So utiliser coconut oyo na yo chaque jour okozwa résultat ya malamu ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali mama na nga papa na nga. Coconut oyo eza très bien pour na nzoto, eza très bien. Musu ba reklamake o eyindi saka. Mais ngai depuis na wando salela ngo mutu moko ta ndako na biso a déclarer ba koyinda so nini. Eza mutu moko ta déclarer. Eza très bien et ko aider yo kaka ozwa maboko na yo, nzoto na yo, vous voyez? Nzoto na yo, maboko na yo, eza la lisse. Nzoto na yo, eza la pete. Ezala pete, ezo kipete, ezala bana, ezala bébé, ezala mukolo. Soko saeli yango, ezo kipete, eza mabete. Maboko nanga, pomme de maboko nanga. Donc, ezala bateau balaka na je pense que vidéo on a ça on a pas comme foutre d'autres non on a pas boss na maboko nanga mais grâce à coconut oyo maboko nanga na za rasu na ba boss on te lokola mo mbali na kanango sosuté donc coconut oyo eza très bien bandeko nanga essayez chez vous. J'espère que vous pesa nga raison siko to kende na sa bino ndenge nini okoki kosala ngo yo mona ndako okosomba okoti na yo ndenge okosala ngo na ndako tokende. Merci beaucoup tolanda ndenge kana yebisa bino bandeko nanga ke na kolakisa bino pe ndenge nini ya kosala huile ya kokoti na ndako yo moko soki ozwi temps ya kosomba te bi oza na mbongo kosomba ngo te okoki kosala yango yo moko na ndako. Nde bozomona liboso na nga awa naza na kokoti ona sombi ba o bayebi yango bayebi koti ona sombaki so oza na besoin za obimisa huile ebele il faut pe osomba ebele kokoti ebele onga nasalaki awa nasalaki 4 kokoti oyo nasalelaki yango na sokoli yango na pandi yango na longoli yango na nini yango ezalaka wana na nini yango makasi na katikati yango natia yango siko na blender na biso awa nazwi mai ekodépendre na yo ezokipe te kodépendre na yo natia yango siko na blender nanga awa po
nasala yango ke na mixe yango esangana pour que permettre nga na bimisa huile ya kokoti oyo naza nango besoin. Ndenge nalobaki liboso ke huile ya kokoti coconut oyo eza très bien mpona biso bamama, mpona bandeko mibali mpe mpona ya bana ezokipe te. Eza bien, okoki kosala yango na suki, kosala yango na nzoto na yo, elembisaka poso ya nzoto. Huile oyo nalakisi bino elembisaka poso ya nzoto. Bandeko nyonso bazalaka na bapomme de main makasi, oyo amonaka pomme de main na eza makasi, ayebaka eloko asala te. Recette yango oyo, astuce yango oyo naye kolakisa bino. Noix de coco, coconut oyo, ou bien soki osombi, soki oza na mbongo osombi, soki oza na mbongo te, tu peux faire ça yo moko na ndako. Bien soki ozomona yango te, okoki kosala yango na ndako. Donc awa nazolakisa ndenge okoki kosala yango, oblende yango osisi. Nga napasaki bo tene nga egei te na nzungu na nga oyo na passoire na nga oyo eza babiloko nasalelaka mwa biloko na ngai ya basuki ya nini. Donc otene nga mpenza rigueur te. Alors awa sikoyo nazopase yango apres avoir komixe yango, koblende yango na blender na ngai. Sikoyo awa nazopase yango mpona obtenir kaka nanongo na basalite nyonso, na obtenir ka mai wana ekopermettre ngai mai ya oyo ya coconut oyo ekopermettre ngai sikoyo mpona bimisa huile. Mpo oyo salite oyo soki eza na kati ekopermettre ngai te na bimisa oyo. Donc faut kopase yango, faut kopase yango. Olongoli babiloko nyonso nde nalongoli, nde bozomona liboso na nga awa. Nalongoli banini oyo enikami bien te, nalongoli yango natia yango mopanzi. Nazwi kaka oyo enikami bien nde sikoyo nakotia na moto pour que na obtenir coconut oyo na ngai. Nde nalobaki coconut oyo elongolaka banduta, elembisaka poso ya mwasi. Nga na ndako na ngai eza biloko nazangaka te, coconut oyo vaseline. Donc yo toyei koloba coconut oyo, donc eza très 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 important bandeko, bozangaka yango na ndako te. Soki olingi oyeba babienfait na yango lisusu, kende kaka na google obeti okoyeba mpe babienfait mosusu oyo coconut eza yango mpona mosusu ya sante. Me nga lelo naye kolakisa biloko ya coconut oyo ndenge ekoki kopesa yo poso ya nzoto kitoko, ekoki kosala ke ozonga gene, ose rajeunir. Donc coconut oyo bino babopoza nga toujours baquestion, madame ndeni yo ozalaka lokola mwana 12 ans. Lelo nayebi bino secret moko ya basecret na nga, coconut oyo. Donc yango oyo soki okosomba te na wenze, okoki mpe kosala yango yo moko. Osombi kokoti, opandi yango, ozwi kosala mai te, mai ya kokoti toza yango besoin te, koko obwaka na yo to mpo tie na suki nde basala. Biso oza na besoin kaka ya bakokoti wana, oblende yango, opase. Sikoyo otie na moto ozobalola pour que omoni ndenge sikoyo bomoni nde bahuile wana. Mpo ngai nasali 4 kokoti, soki olingi ezala ebele, il faut mpe osala kokoti ebele. Donc ngai lokola nalakisa bino naza deja na bacoconut oyo na ngai na ndako. Lokola naye kolakisa bino nasali kaka 4 kokoti, yango bomona huile eza pene ebele te. Donc nde bozomona sikoyo nazobalola yango na huile mpe namoni mai wana nyonso esili ezokende pene na kosila, soki ezokalingama sikoyo awa me ekalingami nyonso komi sikoyo kozika. Ngai aza na besoin kaka ya huile, ngai azolongola kaka huile, nana besoin eloko mosusu te, nazolongola kaka bomoni mwa huile nabimisi na kati wana. Huile oyo nde makambo, huile oyo nde makambo ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali. Huile oyo ekosunga yo, ekotia yo poso kitoko, naokosa otemeka. Soki mpe oza na doute, kei na google so obeti omona babienfait ya coconut oyo, surtout mpona poso ya nzoto. Naitiza yango mpona bana na nga, naitiza yango nga moko, naitiza yango. Donc ndako na biso mobimba, ça fait un bon moment toza koutilize eloko oyo. Donc eyosala biso mabe te, nayebisaka bino ke soki nasali no eloko te nayo olakisa bino te, nyonso nayo olakisaka bino awa. Nabandaka nano na meki
soki nga moko na moni esali bien nde na ye. J'espère que bato bayebi nga bayebi ki nasi nasala video mpona coconut oyo mais bato babanda osenga nga yango na ye kolakisa bino yango elembisa maboko elembisa poso elongola pe batashe elembisa poso elongola banduta esalo kitoko ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali meka yango komisa yango habitude na yo otiaka mbala moko te olobi oyo na esimbi nango te mbala te ekoma lokola habitude na yo nga nasalela yango naosalela yango mpe naosalela mafuta na nga donc natiaka natie coconut oyo natie mafuta na nga na pakoli natie coconut oyo natie mafuta na nga na pakoli donc esala nga bien na place na utiliser glycérine na utilisaka oyo mpenza nde fin elongola nga banduta elongola nga bato bafi oyo bazala maboko mpe mo babose par rapport à mafuta baproduit banini oyo ekosunga yo olongola baboso wana maboko mwasi azalaka maboko pete pete yo mwasi maboko makasi ndeko na ngai tala recette yango oyo meka yaya esala kitoko meka yango yo moko meka yango mpe na bana meka yango na papa esalaka kitoko coconut oyo eza fin. Merci beaucoup. Bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso tolingi bino mingi. Bye.